Mbote na bino balandi ya océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba ba mesana kolanda chaîne na bango ya bitindi de bisaka bino chaîne oyo ya koloba vérité biso to bomba ka vérité na se ya lipekate to kitaka sur le terrain pour la kozwa bino ba vérité pour la kozwa bino maema so ezoleka na mboka na biso Congo pasi pe mawa na Congo congolais akomane kaka moto ya kolela congolais mokoloni na koseka congolais pe mokoloni na kobina lokola batonde babina kama biso na Congo to ya kaka kolela na mainyoso tozomona na Congo lobina la kisa ki bino maileka ki mokolo ya le 17 bomona ki sabotage ni ba sabotaki héros national o to bengi Emery Patrice Lumumba muto to lobaka père o ya pesa indépendance mais tala sabotage ni ba sabotaki ya on a lobaki boko ko benga ta mindule bo bengi ata ba musicien we ranso bo bengi ata ba fali lipupa ba beta pona ko honorer mokolo ya le 17 kasi bozuma bluetooth amuke moi radio moi bafle botie sika wana. Et puis bozui ba yini ya Congo batu ba boma Congo batu lokola ba mende bo bengi si bango batu ba kufa so ba lamukaka nde bozo kota kaka na kati bozo chafle kuna kaya okwei kuna pona makambo bo ezo pesa biso kanda tangu tozo mona makambo mais tangu bino bokozana na ba fête na ba anniversaire ya bana na bino na basi na bino bo bengi si ba fali pupa pona bureau national bino lelo bokomi konvoma bozo sepela bo saboter bibembe na bango pasi pe mawa na Congo faut tipete pona bino bana ba patriarche lobi nango mama oseya bino bana bureau national boteki komba na bino likolo ya mbongo tala moko to uta ko mone na roi belge kudu tina escalier kudu okwei pona nini motema mabe peuple congolais partout ozali to bunda yo mto komi kolingo lembisa ba yi Congo man biso to kolemba to baki pona Congo to kolemba to ko bunda jamais biso to kokabona na este jamais biso to kokabona na Goma jamais biso to kokabona na Bunagana ata bokosa biso babike Bunagana ezala récupérer kilo lelo Bunagana ezala récupérer to kokabona na bango jamais to ko bunda kilo to ko récupérer ba mboka na biso wana aloba ne monsieur uti ko leka biso ba to tinda kan Nzambe apesa biso mboka monene boyete biso to yebisa ki Nzambe teke apesa biso bomengo Nzambe moko atala ki na motema alobi na pesi Congo etenya mabele bele boy na pesi bino bomengo bozwa kuna mais bino likola bomengo na biso likola mabele na biso monene bokomi koyokela biso motema lokuna ndeko chadra to wana sima toza na même liloba tielanga vidéo ya ndeko Pierrot. Pour moi, je suis un homme honnête. À l'heure où nous parlons, après que M. Katumbi ait porté le rescousse à M. Tshisekedi dans cette histoire d'union sacrée et qu'il est en train de se faire rouler aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba pareil, Kabila pareil, le seul qui reste crédible face à ce régime qui montre des signes sérieux d'essoufflement, c'est M. Martin Fayoulou. C'est lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est lui. C'est comme ça qu'ils sont en train de le courtiser. Monsieur Fayoulou, faites attention. Ne suivez pas le bon français de le régime de M. Tshisekedi, encore moins de Délice Sanga. Aujourd'hui, dans le pays, vous ne pouvez rien faire sans Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est resté notre saint homme. Il passe aux yeux de l'opinion comme un homme stable, ancré dans ses convictions. Katumbi a fait l'erreur d'aller soutenir Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est roulé, il est dribblé là-bas, on est en train de l'insulter. Le seul homme qui reste sain, qui reste attaché à ses convictions, c'est M. Fayoulou. M. Fayoulou, ne cédez pas aux sirènes de Délice Sanga. Regardez. Bolandi makamuto baka yangwala bolandi yango pa ndeko Pierrot. Tant que tu as rebelle la président Eli, tu as la banguna na été. Tant que tu as rebelle pour la président Eli, tu as banguna la président Eli. Tu as le président Eli azali mutu o peuple congolais apesa qui est maboko. Na banela koloba likama tu bolo baka kena mali nelanga, to vota falu na se ambula. Mbula ngonde sile biso na nzoto. Bino ba misusu boyemba la bino kaka ntemo po bokuta yango na minoko ya bato. Mais biso mbula wana esile la biso na nzoto. Yango to yanga oyebisa président ozali président au peuple a voté qui okoki kotengama jamais veuillez conseiller ça ba peuple congolais temisa ba peuple congolais ba telema bimisa biso
soki toyokoloba bongo bandeko mosusu boyoba bino kutwa bokoma na bino na ngambo biso toza na ngambo moto biso tozali nalobaka l'océan du Congo bino moko boyebi océan ebombaka salite te vérité toyoka koloba osali mabe tolobi mabe osali malamu tolobi malamu l'océan du Congo biso toyoka kokotela moto te mpo toliaka mbongo ya moto te soki mpe mwana mboka Félix Tshilombo asali malamu tokoloba mpe malamu bokolanda video na oyo mama océan asengi alobi makambo moko malamu mpona mboka tokolobela yango mpo alobi maloba malamu soki asali bolamu tokoloba yango eza teke moto asali bolamu ata oyina ye oboma bolamu na ye te esalaka biso mpasi ntango tozomona président eli azosangana na bamatata ponio ntango tozomona président eli azosangana na bamoïse Katumbi mais soki toyokoloba bino bokomi kotia biso na ngambo moko oyo ndeti boye bakomi koloba na nga yo okomi pembe lokola mozito yo oza moto ya mozito nga na moto ya mozito te nga na mozito kutu ayebi nga te peuple congolais tolonga na distraction nga nalobaka esalaka nga mpasi vrai lamuka mpo na nga kabuya mosako nalobaka lamuka eza ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito lamuka ya bafélix Tshisekedi lamuka ya bamatungulu lamuka ya Jean Pierre Bemba lamuka ya Moïse Katumbi ezalaki lamuka ya faux vrai lamuka eza lamuka ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito toluka tozongisa bango ensemble ke toluka séparation na bango biso na tokobénéficier eloko te oyaki union sacrée oyaki FCC na ta oyo eza na ta wana te botala bamakambo ezobima na mboka botala bamakambo ekomi kobima na mboka fo epesa biso kanda nayebisaki bino ya bemission nalobaki 2023 oyo toyobanda na ebandeni mokonzi akoya na langage ya mabe mpo bapopulation bakohumilie bamoni bahumiliation ekomi kobima mpo ya bapoliticien bino moko bolandi bavideo bolandi maloba nga na kobakisa na nga commentaire te mais bino moko bolandi yango epanzandi deja na mokili mobimba parce que yo peuple kongo ntango yo omona makambo boye eloko nini okoki kosala yo ozomimema makala na badistraction na makambo ezanga ntina ndeko Shadak so toali loba moko tielanga video wana makambo nalobaki na bino yango wana bomoni humiliation nde bakomi kowela bango omoni nde bakomi kowola bango makambo nayebisaka bino sokolanda bemission kolanda video nanga nasalaka na décembre 2022 nalobaki bapoliticien bakobanda kozwa humiliation na 2023 omoni nde bakomi kowela bango tokolanda bino tokowolola bino kaka bongo mpo kokosi peuple congolais mingi omona video batata musu bafani mko bazokumisa Fachi Beton umela yonde peuple congolais ndeko Shadak tielanga sous video nani ata mokonzi ya ville ya Kinshasa nani ata mokonzi ya ville ya Kinshasa abongisa mboka nani abongisa mboka Jantini Ngobila bamela Fachi depuis bakota eloko tuna sala eloko oyo solo eloko zaka 100 comme 500 lipa 200 comme 300 lipa 200 comme 500 sikobino abosa bachoka c'est comme 100 fois tosenga mpona mbongo eza pasi ngala aza na 11 mwana ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa asengaka te mais bapapa ya bana oyo biso bapapa na bango nde tovotaki bino biso nde tovotaki bino totinda bino kuna bokende oloba po ete situation echange mais ezali kokoto toujours ya donc kodinda na libulu ase bana bino basengaka mbongo na nzela monde bozosacrifier le bantu bozosacrifier jeunesse congolaise juste pour jouer na biso ka bino ndeko déjà parti pour la culture wana bozana ajini bana bino ya ba 11 ans na minute on est 20 quelle heure c'est ça Ernest bazana pour la table bazobeta PlayStation mais regardez les enfants il y a bayo ba vota kibino kotanga yo na ajini yo ajini nganevo yo ajini
Yo. 13 ans. Yo. Jeunesse n'a pas là-bas. Vraiment. Ah, le pays de mes ancêtres. Nous avons bien beaucoup pour autant la vie. Ce qui pose pas responsabilité au Tébotika. Ça les alliés grands s'il vous plaît. Autant là-bas. Bisquoit ça fait comme ça 50. Bisquoit ça fait comme ça 50. Ni c'est la vision bonne. Bisquoit des secondes va des 50. Est-ce que pas nous va retourner dans l'Iboso impérial? Bisquoit quand tu comme 500. Est-ce que pas nous va roluka mbaya au 5 mbongo l'Iboso impérial? C'est regrettable. Wana bolandi banana ba shege. Balobi nini bana ba bomaki mboka. Bino moko bolandi. Kongo ezokende wapi bana wana bayebisi bino tina nini bango bakoma bashege kasi ntango tozomona bamakambo ya boye oleke totelema tobunda biso tookende na badistraction makambo ezanga ntina kofinga koyebisa baninga yo koma moto akingani azali te. Kongo eza mboka na biso, Kongo eza ya mutu te. Biso nyonso tokuta Kongo. Nani aza na buka Kongo? Buka Kongo eza na maboko ya nani? Eza na maboko ya famille moko te, eza mpe na maboko ya mutu moko te. Buka Kongo eza na maboko ya bakongolais. Kongo eza ya bakongolais. Peuple to bundela mboka. Ba politicien oya solo ba na souci ya peuple. Bobi monsieur peuple congolais abima libana bundela mboka. Botika okosa biso vraie vérité de to sito ba biki mapona mina 2023 eza na ngote o eza distraction. Tozo na biso ba carte pour na identité pour le logo to ki ba préparer les batu et ko koma nango copie ya ba policier pour na ko kanga ba congolais o ya zangi carte. Yango to ke so carte mais pour na mapona mina 2023 mapona mezate. Alors yo peuple congolais, yo vrai politicien, oh yo za na souci ya Congo. Nini o ça ba peuple congolais. Yo peuple congolais pe oh yo za na souci ya mboka. Na yebi ke volontaire vidéo maman c'est un qui bino ya pasteur wana makamba lobaki. Eza faute ya ba politicien, eza pe faute na biso ba peuple. Biso tout osala ke bango ba koma kuna. Opération tombola kiti kene na 10e mairie. Yebisa maman Marx ati ya Félix Tshisekedi atika pouvoir. Chaque émission dans le langage dans la opération même qui tient la 10e rue. Maman Martha ça fait qui se quede à pouvoir. Tolinga Congo peuple congolais. Totika leur bata manasima politicien. Biso to yanga otika bangote. Tant oyo Congo eza mutu te, tant oyo Congo eza biso nyonso. Biso to foto chama ele na biso na Congo. Totikeli bangobila ba Congo, totikeli ngobila Congo, totikeli papa to uti comment les 17 ayaki awa. O la mère Mende, to moni basali eloko to siko biso moko to récupérer Congo na biso. Tala ba Congolais ne ba okufa. Ba côté ba Congolais na école mabe. Et aujourd'hui le ba côté ba Congolais na kati ya l'église. Et lobi to éviter comme na biso ndeni. Tam so ko za pe mo faire ndako be buba ba côté bino ba bomi bino nyonso. Nyonso na poni pour ba récupérer ma belé na biso. Alors yo peuple congolais qui a une distraction au finga baninga. D'ailleurs qui bino vidéo ande kopiero bolani makambo alobi yango kanana ngane ya ko kitsango pa président Martin Fayulu. Po to sala kana souci yende biso ba tout votaki. To za bangune ya président Martin Fayulu te. To yo ki ba makambo mande ko balobi bino bo kima biso to kima bino pona nenga mabe to kima pona nini? Po combat ikoma ki ko kende mabe. Yango saki ke biso to kima. Boko manifestation eside ekozala o eza na fade neza ngana ko ya pona na tiamino ke ngana kenda gauche droite te na za mwana ya Congo to bundaka bitumba elongo moko na président ali elongo moko na Adolphe Muzitu to bundela mboka peuple congolais président ali Martin Fayulu Madidi Adolphe Muzitu boluka bosangana botika ba distraction oyo peuple congolais lo ba loko mille fois peuple akufa pona bitu pona kolanda bino kanda na bango ekokitela bino souci na ngeza ka tango bazotanga bato babomi Kongo na loba ngo mille fois batanga Adolphe Muzitu te batanga Martin Fayulu Madidi te batanga ba Félix Tshisekedi batanga ba Kabila Rwandais batanga ba Vital Kamerhe Burundais batanga ba Sama Lukonde ba Rwandais batanga ba Robert wa ba Rwandais lik mulopo kino lelo ala prison. Moi na dépend botama yebi papa te. Papa banda tika mwana na libumuti avanda ti mwana botani ayebi ete yebi sanga.
bino mibale place wana esalaka bino ndeni président Eline Adolphe Muzitu kapanga la kino lelo atika bana na ye pona nini pona marche oto banala bino nanga ba kino limité susu wana esalaka bino te mais tala bino nde bolinga mo mabiso peuple congolais na makambo ezanga tina boluka bobengana bosangana yo pe congolais yo pe muta esido oza na poto yo pe muta nouvelle oza na poto na tao dans makambo to utoka bolandi video wana ndenge panzani bobenga bango mibale baluka bafanda basangana bacha makambo na mesa adage moko le bisinga famille benda na ramekata na raté totika kotia songi na makambo na bango totika kotia division entre bango mibale babi le boko moko jamais soukole longo ce qui président Eline mata fa la tika li paye moko a Rosa na forcité ce qui pas neuf Muzitu tika li paye moko a Rosa na forcité makanisi na bango mibale nde ko sala ke Congo kende liboso na ça qui na ngala minute sebelete na ki ka juste ko la sabino video na puis ko éveiller conscience na bino ba peuple congolais poto longa na distraction makambo ezanga tina poto longa na makambo ezanga tina ko bossa na to opération même quitte na 10e miri pa maman Mars ate ya Félix Tshisekedi atika pouvoir soki akoya mikolo koya to konzima e po aza congolais kasi na temps oyo Congo ezokende mabe il faut tika Congo pe manano avant ça na mutu kimia alors yo congolais ko lande émission à lelo pesa likanisi comment commentaire à malam yo pe Rwanda to Burundi o mesana ko finga kasi na yebsa rabino men fois biso ba congolais to roya tina Rwanda to kokanga Kagame a kosala prison makala bo banga na bino te kala mingi to zo ko Kagame tina Rwanda to ko mille Kagame yo peuple congolais oh s'abonner no Océan du Congo namte s'abonner no Océan du Congo oh esa chaîne na bino na li pe batomité na mabe possède belé oh bozo ngabo déstabiliser chaîne oyo oh bozo tsa songi oh bozo ngabo baby sa morale ba popolo ba ke Océan du Congo comme chaîne à X Océan du Congo comme chaîne à Y T Océan du Congo esa chaîne ya peuple soko sel makamala mutoko lobela yo Océan du Congo tango sala mara mutu moko ya kata pesa ka micro pesa ka caméra pesa ka nité Océan du Congo sala mana ba peuple o bazaki na souci ya maman c'est asala musala ya ngwa sa la bino chaîne o bo s'abonner no Océan du Congo bo benga pe bandeko ba s'abonner na mute kombe komi makasi ngonga ngo to zela ki ngonga ngo ekoki to bundela Congo to boya mabele ya Congo ekende to ebi eteni ya Congo moko te ekokende awa ta Congo eza munene to nzimina munene na ngo ezala biso ba tuto tina ka nzamba apesa biso bomengo to apesa biso pe munene te ye moko na bolingwana yango ba kina pesa Congo bozala munene boy Congo ekokabwana te bo s'abonner no Océan du Congo bo benga bato pe ba s'abonner na muteba ya ko s'abonner bo partager l'émission bo partager l'émission no Océan du Congo bandeko bo s'abonner ba oh bo s'abonner na mute bo ko ba vérité biso to kitara sur le terrain to yebisa rabino oh non so biso to fondara likambo te na lali na fonder likambo te biso to lobaka oh to lobaka le boye ba ki kabuya za ki cameraman mais aujourd'hui le lobo komi komona kabuya pas ba kabuya pas komi moto moko soka l'équipe ba pesinga pe information on loba likita pe ko to loba to ko sala émission moko to ko kita na kimbanseke botala kimbanseke banda coin point c'est la rali sous-souté kasi kimbanseke za na mboka te eza na malueka te eza ba konto to kenaka kuna te na banini kuna te kimbanseke za na capitale eza na ville ya Kinshasa mais kasi tala kimbanseke ndenge ezali mais bangobila makasi na kolia mbongo ba jekoko makasi na kosela batu ba mort mais pour la nzela peuple le kanzele zate pour la nzela mituke le kanzele zate bon consommer l'émission et qui bongo ya bino kabula l'homme pour ça bon bakisa na mosakoli ko bossa en opération même kitité biso nyoso ba kitna biso na mutu ine tipa maman Mars asola na Félix Tshisekedi ngana bino to kutani mikolo ezali kuya bye.